eza église ya bakufi te. Eza na ambiance te otangelanga onga na sala. Lelo nzambe Tiffany alongwela bambiance ya mokili nyonso. Nazali soki na koti na ba mbongo na nga nde ezosala makambo. Mais ate tokangama na nzambe Tiffany. Nazoyeba te ke eza mbasu. Nazoyeba te makanisi ya mbasu ezalaki te. Eza rouge ya osakana te rouge penza. Nakomi kotuna batakartie bapesanga nimero ya moto atraitaka maladi ya mbasu komona ye pa Prince. Benga mama Tiffany na bengi mama pe abondeli kati nanga ayefi eza kwa mercredi yaka prière yaya nzamba kosala te kozala na bondima nanga epikisinga. Sambo e koma binangai, 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 sambo e aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana elongo na nzambe oyo babenga na makomi. Alléluia. Alléluia. Ok, c'est ma carte, c'est l'ensemble de ma pauvre. Église, c'est l'église à Chanel. C'est l'église à moto. C'est l'église à bakufité. Après, si nous sommes dans le premier point, merci. Yaya, azalaki mosika. Sona kimela nzamba Tiffany, azalaki mosika. Eza na ambiance te otangelanga onga na sala. Lelo nzamba Tiffany alongwela bambiance ya mokili nyonso. Nazali soki na koti na ba mbongo na nga nde ezosala makambo. Mais ate tokangama na nzamba Tiffany. Nzambe ya Tiffany azanzamba bikamwa. Nazosala bikamwa kapona fina nga oyo nzamba Tiffany asali. Lelo se bomoni nga na telemi na tamboli eza lokuma nzamba Tiffany. Yaya nasomba lupango te nasomba motuka te kaka nzela alufu na makala balingi bakolesanga ndako. Nalala ezalaki mardi. Nayoka na ba 0 heure fièvre moto impossible. Fièvre on a le bon basima ya moto basopeli ngai. Nazoyeba te ke eza mbasu. Nazoyeba te makanisi ya mbasu ezalaki te.
tokomi na tongo kliya ye koluka makala epai na nga nalamuki napesi kliya makala napesi mwana na nga mobali te naoka fievre esombelanga ata dolare namela me nazoyeba te eza atake ya mbasi nabaluki kosoulage nakoma na porte boye nzambe atifani azoyebisanga te tala lokolo nazali na mayaka na lokolo nalongola mayaka lokolo ekomanga rouge yaya eza rouge ya kosakana te rouge mpenza nakomi kotuna batakartier bapesanga nimero ya moto atraitaka maladi ya mbasi okomona ye pa prince nalukiluki mpe nazwi nimero na ye nabenga nimero na ye eleki te ngabi nzambe atifani alingi nabenga motu wana te nabengi mwana na nga falon ngabi yaya ta ndenge nalalaki nalamwi na ntongo nango na lokolo evimbi eteli mwana lobi mama naza na mpasa mosala kanga miso tobondela tobondoli mwana yebisika ye mama dokter abadokter eza kaka nzambe benga mama Tiffany nabengi mama mpe abondeli kati na nga ayebisi eza kwa mercredi yaka priere yaya nzambe akosaka te ozala na kondima na nga ebikisi nga nayepe mercredi na nsima priere mama amatisi nga na chere abengi mpe baprotocole bazili nga oyo aza na posa omona foto na nga na appareil ya mama na nsima kiti tuna mama otala modele okolo nayaki nango eza na appareil ya mama babondeli kati na nga mpe nazalaki na kondima nayebisi nzambe nazala na ndeko te ndeko avi na nga etikala kaka yo oyo alinga kotisaka ndaku nga nde nazokotisa ye ndaku mama bandi baprie alobi oza tetu okozonga masina te me natindi okezwa kaka mwana nazwi mwana nasi tosali une semaine awa nazalaki na kondima kabi nzambe Tiffany awobikisanga nzambe mpe asali grâce kati na nga pota te nini te kandenge lokoka nzambe Tiffany mokwa esili lokolo nanga yango oyo nakasi na problemi te nakomi bien makasi nayebisi mama ifuna voyage nayebisa banguni ya soni nazo voyage namonate wa jésus nake lufu nazokenda lufu kaka koba nzambe Tiffany mokwa na mati occasion kabi nzambe Tiffany kaka ndenge osali likambo mpona vi na nga sala mpe na voyage na nga yaya nake mpe lufu nabituna osoba biloko na nga bakongo te nazokende ti Angola yaya bato bazosomba jeto 2000 nasomba jeto te na kati tala miracle nzambe Tiffany mokwa nasomba na ngambu kamarade na nga angolesa miga na nga apesi nga mpe biloko na nga apesi mpe na mutuka na ye eyekotika nga ti lufu abeyebisi nzambe mama deja akondela ye kati na nga nakobenga ye te kozonga na nga mpe eza kala maboko na ye tolobaki meme jeudi naye kokoma na ndaku 1h ya lobi metala na nzela babituka ndenge ekufi ebele basali baaccident me nga nzambo ya Tiffany natiaki prere akotisika 1h na peto kongo nalali kaka place wana 4h nazwi porter amemeli nga biloko tina ndako Jésus tokoma na ntongo nango sikoyo bato bazokamwa o mama Marlene ya solo oyo okendaka lufu kabi nakendaka lufu tina kindaki masina ata moto ayebaki teke babwakelinga mbasu nzambe Tiffany alobaki fo obomba eza te likambo nyonso oza nango obana oyebisa motu yaya etata na motu wana oyebi te nalali vieje na lobi naboyi mpe natali bakisi nasomi na biko na sinya kontra na yo kisi naomela yo te nzambe Tiffany asi akisisinga na bakusi nasala nazobondela
Je vous dis, pour que Dieu agisse, là, nous sommes tous assez ma folie. Il va se dire, il va se faire dans la maison, des années plus. Amen. Plus, la normée n'a qui plus. Il y a une normée qui a eu. Autant. Non, mais normée, ça qui nous pouvons passer. En pleine prière, il passe. Amen. Dieu agit. Dieu. Amen. Dieu agit. Il y a plein de choses que le Seigneur fait. Il y a le miracle que le Seigneur donne. Mais je vous dis le Seigneur, c'est aussi la foi qui compte. Il connaît l'équipe. Viens. Il y a un moment qui a été jamais ni la prophétie. Si on a demandé que la prophétie est dans le terme, de la terre, on va bien. Si on a demandé que le miracle est si basé, n'a pas pris la parole, n'a pas trop d'embêter. N'a pas trop d'embêter. Yé, Nicolas Lekia, ma famille est mazan. Azaka. Au même l'hôpital. Au Kenya l'hôpital. Nga moko na sele na traité les nzambe azo tinana yo na sali formule nzamba na wesa kola nzamba na wesa pemeza osuku seza Jesus azana ka ne chazo kufa alanya mbongo sina komo ngamona komo ba nzambe. Par message comme ça, comme quand les gens ne pas tout qui nous hôpital à Pangambo pour le bâton l'état bâtiment là-bas, moi les tiens, pasteur Kaboué, donc il est dans la tabac, soit vous savez ça, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Elle est guérie avec nous. Dieu agit. Frère, je te dis au Bika. Il y a plein de témoignages. On ne peut pas rester là. Elle nous a pas fait un mot. C'est Dieu. Si on a beaucoup insisté comme il a dit, c'est Dieu qui a fait. Abiki c'est tout. Il nous dit papa il y a un gars qui s'appelle papa Chana c'est. Appelle la quête. Moi ça a obéi. Alem sanganga mais quand il s'y Bako de la yé mo pas de la maman papa na soka yi awana na to so me premise nani makasu na bani opese na base siko soka le makasu akwa so kina na base asa ni abodi na kwa Azi makasu wana eka tafuta wazi abali opeza makasu na kushona après azi kumisa sasa kumisa kwa inga mkena bakoro wewe tikali ama kumisa mkena wewe tikala sasa ina meli kumisa abo kapele mandile kotina mega na sala kama mtima moto na chaka kana pero abiso acheka kanyima baba sasa wewe sasa batubalo ako biso 70 masasi na maso soso biso bomo atekeli wa polisu licence moko 700 francs ako biso 70 masasi au commerce na choto nanga so atekeli suyo moko licence moko 700 so kasi licence moi yona ya masasi ola moko te ya pesa yo tene ko mama bisika biso yo sete sikoso na ba ko amona abi kwa kawo mutabo ne tasani si vous savez comment ça va être, non je suis. Donc on dit ok moi va me suivre. Donc c'est comme ça sur nous soga. Et je vais faire un de ça ni quand. Et on va parler chambre là on peut sa maman nani maman à boire que suite et suite. La soupe va se mettre plus tard. Pièce à lui. Quand tu pièce à lui.
Maman, que vous venez na Congo à Jésus et Silingala, na lobé Silingala, na déclaré Silingala, na mobiki saki na nous en avons ya na mona mbasi na miko bibu na mona mbasi na miko bibu na sanda baba baba Shada baba 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 Rabaya baba 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 Rakabaye bradasu. Oh my God. Kentavuse brados. Namines prados païbason. Le Dieu de mes pères. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Haïti Nabala. Le Dieu de Idaous. Le Dieu de Osbon. Où est le Dieu de Kelanipat? Où est le Dieu de Luman? Tata. Tata. Où est Sekwis à Kabibé? Bato bakufa yozo Sekwis. Lazala kufo Sekwis. Tabita kufa c'est quoi? Éternel wapi oh. Tobeleli pendant 21 jours. Aebinda pangangati. Aebi kisite. Aebi Jésus Christ benganga. Le Dieu d'Ésaïe 43. Le Dieu de Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Yahweh Nzam. Na bendingengyo. Na bendingengo. Na bendingengo. Na bendingengo. Ebando kota. Ebando limo. Na onction. Na pakwa. Ezali kola nzoto. Ezali kola nzoto. Na lobi bima. 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 Papa.
Les questions, c'est ça, finissent comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors des questions que tu passais sans me toucher. Il est hors des questions que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Baba, 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 baba.